C'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Mande kotoye nde to mesaka ko ba ta communauté o zanga ndetan. Nde zanga na autant. Mama oloba ezanga na ngote. Na ba côté nyonso kaka yum to ko sala sélection na yo otala nini ona loba. Nini est important, nini est importante, nini o moni keza étude na utilité. Kaka yum to yeba. Mama oloba yango penza ezanga te. Toye lisusu le mukola lelo po tenza masali biso ngolu. Ko solana makambo leki bongo na Bostra. Pana biso Charles Bameko B52 ndenge na Bostra babenga kaye apa Charles Bameko na kata matea na ye aloba kilikambo esali ke balango si c'est délié bato si ba se poser tant de questions et moi également je me suis posé tant de questions. On est un peu to partager dans makambo to partager dans les solos au bande konanga. Apa biso Charles alobe likamba etali bongo ba couple. Comment yo olinga benga o chéri, comment yo olinga benga o bébé bandeko biso nyonso to kyoto sto bali olika libala tozo ba enseignement monsieur da peu important monsieur pe non peu important ti ba pesa biso na ba église tant no ba famille tango ke libala to mona ke na libala esinga mu ba pilipili ba mungwa mo ba bilo mikemike aussi etaka moi elengina ta couple libala ekoza ka te libala ndi ba pala biso mama so ba tanga kala obenga na kaka tata na kingandi mama na kingandi te bolingo koma bolingo zalaka bongo esinga ka moi mo ba pilipili ba mungwa mo ba petit non mo maloba bongo tendre et ça ka moi différence mandeko faut différence ezalaka entre bato mususu ozana bango o mona libanda o vivre na libanda na moto abenga yebo mobali to mwasi na yo différence pesa différence na façon na ba appellation moi différence ezala na ba même ma solo façon ko loba façon ko vandela façon ko agir dans ma réaction dans ma gestion mususu elle ko senga ki moi différence ezala toujours même par rapport à bana na biso ko bota différence c'est ko za toujours ka ningi na considérer bana nanga ni na considérer bana nanga wa différence mikemike bozala siko biso na kati l'église lelo papa Charles alinga longola eloko yo alongola eloko ke ko benga bébé ko benga chéri yango pe so comme sous problème bande ko nanga et bongo biso ba maman to ndimaka nyonso facilement tant tozu ba enseignement tant au christianisme et ba ko fanda même to mona lelo mena ba télévision ba to na ta so ba émission ya église nini ministère amen ba maman ba zo te ya ba basi ba enseignement ba dina basi ba réunion ba maman ba lo ba nini bandeko biso sikoyo tonto zonga tona 21e siècle bolingo bozo sale bolingo na 1940 na 1930 1950 Bodo babika na bon mama na kingandi apala kingandi papa na Joshua mama na Judith na ebite para biso bameko aliar lo bani par là aliaki alobani par là bandeko ebite tono mona masumu to melimu mabena nyonso bandeko langa na nyonso peut le moi mabeka ka to lisumu to beliwa bena nyonso bandeko yango bandeko le combat spirituel nga lo le combat spirituel est réel le combat spirituel existe bandeko langa na se na moyo so ndimeli Yesu comme mokonzo obikisi yebake o déclencher guerre na monde mongu na monde banguna le combat spirituel est bandit et le combat spirituel existe bandeko langa et ça réel est-ce que le combat spirituel est réel, combat spirituel existe. Donc, toko vivre les soutes parce que le combat spirituel est là. Nous surtout na sina moto tozoro la Angleterre à moli mona Angleterre mabé bandeko. Et ça passe hein. Mon mari m'appelle chérie. Chérie en quel sens? Monsieur Wabingal moi kabinanga bébé. Toi à cet âge là. On t'appelle bébé. Toi à cet âge, on t'appelle bébé. Tu fais des choses comme un enfant. D'autres mots d'amour, là, il faut abandonner ça. Mon papa na biso moko Charles Bameko, yé moko. Charles, moi si na mami. Abenga moi si na Charmi. Charmi, hein? Apesa moi si na petit nom. Charmi. Pona ona e mabete, pona neza li sumuté, pona neza molimoté. Bon, tout le luka combat Charles, tout le kundula combat Charles, ti et si que la origine à combat Charles. Tu as origine nango, mais à sangisa combat Charles na mami. Mami wana, tu as origine nango, mba sangisa yango. Pona na eza mabete, pona na eza li sumuté.
Pour nana mili on beza la quantité. Mais il y a mona qui appelle ça moi ce petit non à sangi ça bolino be abongo charmi. Siko yo maman benga mbali na yo muke nga mbali na nga a mon chéri. Ko benga mutudo mon chéri, mon bébé, ma beni neza place wana. Ma beni neza c'est benga mbali no chéri, o benga mbali no bébé, ma bezape. Et lobi ka ate soko benga mutu bébé, ndi asa ka ba bébé. Non. Non. Bandeko. Yango tango tozali ko loba, tozali ko fa de l'église, tozali ko yoka. Nyo surtout eza nango apprendre te ndeko langa. Nyo surtout eza apprendre te. Bandeko, tu ne ko zo eloko eza utile. Tout beau ça n'a raté ba sala nzambe ba ka bato. Et puis à force tam sou mto te bossa cher. A autant peut te abilu mais allez sou na rien à voir na nzambe. Ki bo mutu ko sala. Qui va s'admettre comme ça là et sous qui bon embêter. Faisons très attention surtout nous les mamans. Ton dimaka oui amen toujours c'est capé to so mobile no c'est plaît ka ko chéri abi encore bébé mais le ko la pasteur na bino lobi ndengwana il faut ko zonga ndako te bébé le sous te non ça ba mi ke ko sous bébé te parce que ba mi ke mais nzoka ndi muto be ka chéri be ka bébé wana ton mari au côté la boy à sta peu assembler kana été me recouter à ça comme un homme responsable, un homme fidèle, un homme à banga atteindre le principe, à banga kanzam na nenge na ye, à l'équipe pasteur est belé, na fidélité, na crainte nzambe. Mais yo sukoyo, pour un pasteur à lobby. Le quoi te le rejoignons to tira to sera bongo to tamizaka te biso to zoaka nyonso to melara nyonso to ndimara nyonso comme le pasteur a dit quand le pasteur dit c'est oui amen okozora o pasteur Charles aloba kite pasteur Charles aloba ki o ko appliquer on ndako no elukilo makambo ndeko yebaka nini oyo bozo yoka aussi bandeko langa basala nzambe basa batu. Et ba couple bandekolanga ba couple aussi ekokanakate. Chaque couple a ses réalités bandeko. Li solo couple na yo yango te li solo couple mususu. Ba réalité couple na yo yango te ba réalité couple mususu. Faisons très attention bandekolanga. Faisons très attention. Tu éviter qu'est-ce qui était derrière papa Charles quand il disait ça? Pour y moko la boye abenga moi c'était mamite abenga moi avec un petit nom qui est charmé donc pour na premier zate pour na li sou mo zate pour les lango permis mais si ko yo o benga mbal na yo moi si na yo chéri ba tu le chéri la sarani si ko charmier la sarani bi vous ne pas passer bon si ko charmier la sarani oui pour tout night pourquoi nous acceptons tout et n'importe quoi? Pourquoi nous les chrétiens nous acceptons tout et n'importe quoi? Pourquoi tout le monde ma soumou na nyonso? Bandeko, surtout t'as ma soumou même bilamba autre nous l'avons les sous-soutés. Surtout pour que la nyonso de nègre qui combat spirituel nègre les soumou même bilamba to la t'avons les sous-soutés. Pour la cause zonga sima. Pasteur Charles attend bakara qui bon moi c'est maman mamie. Ba kuta ba weston était. Ba coûter bleur ba griffe ba grande couturier pas ba grand couturier plutôt ba coûter ba marque ba grande marque ndako na bango bleur ba grand couturier ndako na bango ce que tu as dit que nasé na moy oyo ba couturier wana ba couturier ba ça bleur ba versa c'est o ba ni de ces gars ce qu'on l'a dit bien bateau na toujours ba bata monde ma bé bateau bleur c'est un combo mingi wana. Surtout na mode bato mingi ba homo des fois bato bibisa mabe mais ba kuta yango na ndako na bango ba kuta biloko ba marque na ndako na bango mais normalement na modèle papa na biso Charles la chasse la ka démon na modèle oyo bango ba boya ka nyuto comme ali sumu eloko marque na ndako ko ozalata biloko oyo ba combo ba grand couturier et ba kezalate et ba kezala biloko oyo ba ya qualité kitoko mais et sanga ba griffe bango moko boto biloko ba griffe biloko ba combo minene pe tout ça ay bani ko longa no ba chéri de ba bébé elongwa mon conseil ba pe aussi que boto sur ba marketer tout ça kaka mais entre bango mo ndalo ezalaki ba kuta ba biloko ba longa ndako na bango ba kuta ba grande marque kuna ndako na bango ba kuta ba grand couturier ndako na bango ba chaussures ba weston ba dolce ba Versace ba zaki nango ezaki li sumuté
ezalaki mabete satana azalaki na makambo wana te sikoyo yo penza pona bolingo na yo pona kopimenter bolingo na yo omonaki nga azaka bébé na nga mobali na nga c'est mon premier bébé c'est mon amour donc pona yango ekompe lisumu bandeko tondima ape tout n'importe quoi te bandeko nanga toza bana nzambe tondima ape ka nyonso te tondima ka même bible za koloba ngo tondima ka nyonso te tout ya fone eloko nyonso te que tika po pasteur alobi oui amen amen non bandeko même ba men no boloba ngo na kintsanga tsaka la bulu ke boki ba amen 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 bon réfléchissera ape ko bandeko nanga mobali na yo chéri na yo tobe bana tozali ko bota bana otoboti tobe on ba chéri na biso ma chérie oh mon chéri aza mona oyo oboti lebe ko kola avec moi donc mobali pas kenaye akesa la vie na ye mais pendant c'est ton chéri c'est ta chérie et bon jusqu'au mobali yo abali yo bolaka ni mbetu moko nzamba sangisi bino bokomi eloko moko sikoyo ko benga ye chéri et comme pe lisumu et comme pe mabe mandeko mobali wa yo to mwasi wa yo omoni ke pona ngaza bébé nanga pourquoi tu benga baba bébé mobali na to mostanga bébé poni olingi ozo le kola mwana ozo lengela ye ozo protéger ye omoni ke no aza ngai aza motula e motuya qu'est-ce que ba parents ba sala papa bébé na bango ba protéger ka bébé ba linga be comme la bébé te ba sala bi na mama bébé balasa blanc bolingo balasa blanc bolingo que bébé na aza malamu aza en bonne santé apesa o esengeli alia o esengeli amela o esengeli asala o esengeli n'est-ce pas bandeko yango po biso na bolingo si to bera basi to mibali na biso ba bébé pour to na pour aussi to protéger bango baza ya biso baza cher pour nous to benga ba bébé chéri ma petit non pour faire la différence et pour faire voir à l'autre que non tu es ma préférée pour que la que non tu es mon protégé ma protégé bande kolanga si ko le papa la biso ko benga chéri pe ko basu mabe pour la papa la biso ko benga bébé e ko basu mabe donc so bengo bébé okosala makambulo kola bébé osanga mikolote osanga kola bébé bandeko donc bilamba o bolati otawe moza pasteur chez hotel bo ati lamba griffe siko lamba griffe muto lati wana tam su muto lati la azo occultiste et lamba lati tam to sapata di weston wana muto salango ayebe tedam na ye tam so za muto ba des fois est-ce que le quoi lati yango akumi le quoi muto wana non le quoi lati veste wana tam su muto tongango ale des fois tam su ndoki munene watongi lamba lati wana siko ko lati yango est-ce que okomi lokola mutu wana non tout le monde a kama be aussi partout te bandeko nanga faisons très attention bana nzambe to keba tout le monde a kama be partout to cela très attention ndeko tola nino ko zwa yo bostra yo olobake une femme ne peut pas appeler son mari bébé depuis quand coucou dendo de bostra depuis quand yo morondo zana soko benga moi sino chéri te bébé te c'est que boss rebo tchadi toité c'est que libala no eza a commission pour bibalo ko la bino botinda ka ba petit bitinda donc yo nengo zawana ou moi sino mta tchadi toyi mami obozaka ne wana ye muta tchadi toyi amona kyondo za maboko milai makolo milai akase pesa makolo za milai abitika na ke kota koto poko mona yo penza yo moko bozo sola po yo za na forme ba escroc ba bi ko tia basi pena matoi mingi te ba escroquerie mbongo parce que ya ba forme ba escroquerie za kebele ndeti ya yo ya bosra eza ko kende ko china na ta nga pasteur oyo ya lokuta o aza muyibi déjà azo continuer côté mana miso batu donc batu bandimeli kutu leta te l'état ou akangiye muyibi l'état ou akangiye na détournement ya mbongo mais azo continuer ko kendote comme si rien n'était donc azo bimanaye donc mutu oiso mutu abeti cop na église na ye ba oloba obi ke ba passer msu bazwa ba bijou bato po yiba ki po sala ki faux chèque po kende ko sala nim ba virement frauduleuse bazwa kango opa na ngai ke koma ya propre. Mais yemoko, c'est la première fois na mona na mukili oyo kaka pa ba congolais na potope awa pasteur ayibi preuve à l'appui journal est commis
tribunal et lobby ba condamné bango na sursis ba botoli bango biloko nyonso mais azongi na église aketeya azongi na église bazo applaudir et puis le azo krobake batu bobenga mibali na bino ba bébé te. Vous êtes sérieux? Maté eza maté ya koloba ya koyoka. Je ne partage pas toutes les déclarations à Mama Congo. Depuis que Mama Congo, ceux qui ont vu les Kambaki n'ont toujours na extrême quoi. Il y a toujours vraiment Hermoka a ko dérouté na malobana ye. Mais ngai loko ka isiminga oeza bongo likambo ya chéri likambo bébé ke yangote penza. Banzimi, bana nzambe, couple na yo, et kona couple à Charles ba mes côtés. Te ndeko maman ndeko papa sala keba ya yo eza yo ba réalité anda kuna yo e ba réalité ndo ka bostrate ba réalité couple no e ba réalité couple bostrate yango to sala keba. Même dans l'église ndeko nanga talaka nino yoko zonyo yoko zwate bandeko bolingo na yo elo ka bolingo papa Charles ce que papa Charles benga mami na ye chéri te bébé c'est son problème ils ont ndinga bolingo na bango ndinga bolingo ta mususu yo mobali na yake obenga chéri obenga bébé ça la ka bien moi je donne obenga bébé chéri ça la bien siko yo le quoi biso sur ba pasteur ba lobby basa ne ba lobby to ko appliquer mbala moko yuko longola ndeko oko sa ba combat spirituel na ndenge lobby na ngoko lela pour bali amoni ta ka comme le bien ça que l'enguiona comme les a les sous-soutés moi ça au moins que comme les a sous-soutés à table ni à quel ailleurs ba pc combo wana bali ko maloba kitoko wana après le nango koti prière ko matin na prière le nango simple nzoka ne le nango simple car mo ba pili ba mungo wana ni ba petit non mais yo ko réussir dans sous lobby ko mbali nanga apesa ngate mbali nanga kipaka ngate mbali nanga sara nga boyete mbali nanga poni olongola ye kombola sike po pesa ni ya pesi charme yo sko ça comme nini otabo mbali to msio nzuzi mbali no nzuzi yuta msio comme mama tondo siko nzuzi na matondo bo pesa comme nini po ya pesa charme na pe simba bibi mo kitoko charme e simbi siko yuta msio matondo na nzuzi bo sangisa bo bimisa comme nini comme mo bizarre comme nzuzi na matondo bo sangisa e makomoni siko to msio benga mtu no bébé benga mtu no chéri yo siko no msio ya nzuzi ya lukombwe pourquoi pasteur à lobby bandeko tu vas recontrier basala nzambe bana grâce au nzambe pesi bango bandeko langa moi qui te parle là mon le butu moi mère de jumeaux za mon nzambe n'ante pas côté ba serviteur de Dieu non n'ante pas côté basala nzambe non mais basala nzambe aussi ba pe batu mon ça me souper par sa prédication comme mon erreur pour ça ka mutu tam sum tatemi za côté ya tam sum nzamba za le sous sikante yo mona ka mutu yo mona ka nzambe mtaka utiliser non l'église mi comme sika mama sapo et comme sika oyo bato bona ka sika ma solo Matthieu sous christocentrique te yesu na rasuna centre te yango le ko combat spirituel combat mili moné comme la centre mais yesu asuna centre te au bon Matthieu ya 1h20 mobima parler combat Jésus tamsu 5 minutes de combat Jésus okani 1h25 Matthieu 1h bomba Matthieu satana ba démon ba trabiki la foi veut de ce qu'on entend butu mo aka démon aka satan aka nini on vivre ni on peut vivre on peut okuta nango faisons très attention les lots occupés en Nzambe tu as l'Esprit Saint ya bandeko basala Nzambe molimo santu o bazana ngo c'est le même que quand molimo santu o nzamba perception même que yo tu as le même Saint-Esprit tu as le même hein. Et là on est ça kabiso parce que to luka nzambe biso moko te tebi ko prier te tebi ko luka nzambe te tebi ko tanga bible te yo to mona comme si nyonso tout monde ko yebisa frère to ndima yango po yo moko tanga bible te po yo moko osera cet esprit até yo te c'est cet esprit orienté au tika Saint-Esprit à prendre contrôle la vie na yo te yo pona oka foka pasteur no aloba po ke o yoka otanga bible ka siko ozana église au tika jamais que Saint-Esprit le belayo jamais pour nous quand on l'église oui amen
ozilaka ba peso prophétie nzoka tu as la prophétie ya mundene pe ki to kozala ngo maloba nzambe venu butu mo otanga ngote yango to kuma ko gobe n'importe quoi yango aussi basa nzambe bili ko sakani na biso moralement baso do sentiment na biso parce que totanga la Bible te to lukaka nzambe ndenge sengelité on le luka nzambe luka ba démon eloko boza démon eloko boza satana eloko oui to boy teke natanga suka mabebe makasi la Bible l'a dit mais faut oser dans le Saint-Esprit pour comprendre tout le monde a nous suka li sumuté nous suka mabete nous suka bolimi mabete hein bande kolanga mais toujours ko attend kate adana Eve bazaka mutakala hein bazaka mutakala te pour le nous de lui vivre la scène moi oh nda ko télévision oh c'est au salaka muto salango o ibete dam nai subika TV yo nda buti muto aseke yo ete dam nai batu combien ni mabe o ba bilumbe ya salté ya solo ka mabe ba ko c'est subilo peut-être ko tebanda ko la biso na côté openza te ponanga na d'accord na côté bandeko na bolingo moi ba pilipili ba mungwa na bolingo ça très important de kolanga et très important moi ba petit non et ça ka bien na bolingo ozona mutu nao abe na combo na moko spécial ya yo moi combo bien comme ma bébé chéri mon amour et ça ka important bazo boya siko ki bo bien ba chéri te ba mon amour te ba bébé te maintenant comment est-ce qu'on a intimité bon kango pe hein bon lo baté hein tant qu'on a intimité ku autant à chérité hein bébé do ba pété hein ndeko totika Saint-Esprit kamba biso ah oui ndeko baté libana yo ndeko batila libala oh yo so message ko benga mbali no chéri to moi no chéri continuer yango nde munga pipi pe libala no yango wala oh bien ce qui mon amour ce qui chéri ce qui nani continuez na yo bolingo ya papa Charles et bolingo na ote cela keba plutôt na bolingo na yo keba comme la prière bilo tout musu déjà o kena ko luka kuna na bossa na ozu yango te et bon so lingo perdre sous bolingo na yo o meta sous plus la prière ndeko sala keba o ya zama to ya koyoka ayoka o ya zama to ya koyoka ayoka to ya robomba abomba sala nenge Saint-Esprit osungu na bolingo na yo ko appliquer tout chéri bébé ma bete ndeko langa yango nde pilipili bolingo na bino munga bolingo na bino yango nde epesaka moi genre na bolingo na yo donc ndeko batela bolingo na yo ezaki ya bino mère de jumeaux à télévision ceux qui se donnent te koya lisusu bye bye.